Papa ubi balobi ngai nalinga kaka s'il faut na zonga na point côté nazalaki, c'est juste pour vous dire que tant que mon araba fait les gola ba vani na ba coin na ye avani na coin na ye alingi na été alingi na écoute tête oh non azalaki na mutu moko boy c'est fait avant déjà caravane na coin na ye a observer pour abilo wana so lingi bangambo na nyonso tu okoteka am na yo so okoteka am te okoteki na systématique okoteka nyonso tu. Intervient sans l'état, Bolexangwa, sans l'état Balobani. Les pas d'abord ça m'a cambébélé, hein. Ouais, ouais. À mon trône à Ndoulé. Vous avez donc, il y a ces précipitants qui ont été malembe. Tout kwendi là. Les gens de ceux qui ont on va bloquer du sol. On a télémine à fer rouge. Parce qu'on a avancé. Biso to wutaki prison to kuti bango na fait où c'est puis to l'équipe bango to doubler bango et quand comme moulaye si to pas poli kaka boro zeke après nini par la défense to ke ka nzunga ma famille sili kala on s'est suicidé on s'est suicidé pour prise à souka ya ngwana zeke on s'est suicidé. Vous comprenez? Donc, nous allons fier dans les padres. Un grand nom comme l'esprit. Ah ouais, ça a été. À comprendre ma mbamokili. Vous comprenez? Si. Donc, on a l'élu pendant Zégué, la famille, tout son baba bien, tout voter dans le Coran à Ward, tout ce qu'il y a 2 jours. Il y a un vote payant. Tout sont menés dans 2 catégories. On va envoyer un bateau à la Mossima. Donc, là. Répétez s'il vous plaît, répétez s'il vous plaît. Répétez partout lobby. Let's go to sleep. Baby. Répétez s'il vous plaît. Let's go to sleep. Toke bolala. Ninja. Akela wano bengi bongo. Ninja. Eyo, ninja. Leave it man. Donc tika no mamba oyembo yebite. Ah, pe bidon maizate. Toke kolala. La pa kolomba futa la ba bébé na tolo. Mona ata fungola nini chemise wala ba pam. Wana sa mami ki mafuta na tolo ingela ngling abipe pona Grammy. Ya solo hein. Ah, zenge. Yoko maloba akela loba ta ba otamula na nini. Mwa mutuka na golf hein. Akela loba ni bato ba yoka anglais. Abani. Oh. Benga ba massa na yo, nga pena benga ba massa na nga to sala ki master, c'est-à-dire to sala partout. Oh, ya solo. Call your friends. I call my friends. We can be friends, baby. Babenge baby, papu. Zeke, abanda yango tongo. Kwa wano mola ya oteka di fuendete. Sumara yo. Il a vraiment son moi. Aussi on bloque un. Voilà c'est. Papa on a bon wana yo kite zeke ba Grammy ba so wana. Na ba petrol na ba nani ba whisky. Parce pas les cas ba pididi. Ya solo. Oh. C'est y a pas lingaki. C'est y a regretté ne ba kangi pididi, c'est y a pas lingaka leka kuna. Pour vitesse. Regretter ma casse zeke. No wa dasa yo ka ke papa avait alingaka zo Grammy kasi nsana mukose saki wana papi didi c'est didi ozo ka sola mafuta ba bébé te naka na si ozo ka ngati c'est longa omanga niveau na yo longa omana tellement pesa mbote ba beti ngaral nga pesa mbote mbote de simba ke tolo moya madia tangulu ya pakola ngo dedi moi ça madiatangulu ni attaquer ma goda na wese kuna le niveau par niveau zeke tout ça la fière na papa avait hein a timbela milia musique tongo elobi na ngoyo hein otola
banda interview à Charles Leta bolexangwa Charles Leta balobani le pas da boîte ça makambebele ouais amona trop na ndule ozomona donc il y a ces précipitara na été malembe tukwendila lelo to suki wapi on va bloquer biso bango te on a ba telemi na feu rouge bazokoka ko avancer biso to yango yo donc dit déjà il banda déjà donc asundola bata masini asundola bata se alanda tokotisa bel Jean-Jacques donc voilà bonjour Nacho Manas bonsoir Nacho Manas système pour ton Manazoyoka bonsoir boni qui meza qui m'a par la grâce de Dieu sauf que moi Kalamba ira banisa menzamba sungi ça va toza mobimba en tout cas et namoni moi vidéo alo boagi donc oui moi mai wana ala courage pela ba bula wa yo vena vena do c'est ba telemi na bani na bonde ba benga ba type c'est azulanda mais heureusement Pididi a compris puis Didi il demande il faut simaro ya bena 0 km de ba sachet et yango ya utiliser ba mafuta et santaki de ya simaro ne panzana ya to moi utiliser mafuta ya de moi utiliser mafuta na ba bébé ya de pour mon de ya ayebi ya simaro wana de ya panzana de ya tongo do voilà quoi yango betaki kara et puis mawasko na biloko wana soko tali pe bien nalanda i documentaire mo bazo olobi ya Joana Tokyo bien nalobi mawasko ezaki nabi bato nyonso bakendaki na ba fête Joana donc bizarrement ba stream na bango et explosa et mata donc ozomona benaki lelo na pesi penza faire la raison aza bena voluzi a comprendre de ya monde a showbiz wana ba réalité soko l'année on a loyenge okoteka bomoto na yo na âme na yo vous comprendre okoteka bomoto na yo na âme na yo et puis à la fin tu ne gagnes peut-être pas grand chose quoi donc voilà et là pena mawa donc lelo et puis c'est biso raison donc okimela ba trophée na monde ba trophée monde wana ya showbiz soko na loyenge ndeko na zege na yebisio okoteka bomoto na yo perdre ebele pour un succès mobile éphémère tika ke ba œuvre na yo elobela yo lelo zo mona faire akendaki malem la bandaki makambo malem lelo ndeka mopa lobaka ayemba tokanisaka bakomi soki musika toyokuta bango na rio elandi basala bango bazali na bango awa kaka baki na bango awa mpe toleki bango tozoleka bango donc tu vois les étoiles s'aligner olobi loba lelo bena étoiles les os s'aligner pena nyonso les os s'aligner nyonso donc il faut sikoyo to sila na yu arena wana pour ce to sila na yu arena wana na ba délai mo boy très bref ndeko na zege na misika fumi pena nzunga ma famille ya Gishasa te po ya Gishasa to la dia biso so to beti loko to zongela ngote yesa siko nzunga ma famille ya kuna na Paris sans forcing sans koloba sans ba commenter ba featuring 87 featuring pour me souvenir pour mettre ba yo arena ba sala 64 featuring asa featuring la Boba asa featuring la Nakamura o asa la boya azonga boya pendant 5 ans ba featuring yele kili pour la yo arena si ko biso to mettre yo arena on a yo featuring ni to ya danger to sala na François et là on est to sala na France on a featuring pour to beta momoni ke makambutu ezala na tonango. Moi je me rappelle photo mo boya faire il y a 2020 je pense à beta tour à visiter à yo arena on tu vois ouais na 2020 na 2020 na kobo masola voilà à visiter à yo arena on a il y a 4 ans azota la likolo omoni visionnaire yewa sans forcing sans makambo ebele sans koluka obebisa bomoto na yo sans